na featuring oya makasi tozozela na The King. Fali Poupa. Fali déjà tosalaki toyembaki déjà. Tikali kaka tosalaka bilili. Bon, yango na moni mabe ya biso bato ya Mangala ba Congolais tokansaka so mutu asali kosaina featuring bala moko aya kopesa o gaz ezaka bongo te. Featuring ezalaka ko changer ba idée. Moni soki yeleki wana za leki soki leki a lobby bongo cela veut dire na ko contredire yete so mo na ko contredire te parce que wana za leki aleki na ngai na lingaka trop soki a lobby ndengwana s'engager ka yemoko donc na ko contredire te tato sali clip te mais tellement yemba ki malamu en tout cas na sepeli. Merci beaucoup na bande ko tuba reçoit occasion ko landa émission na biso na 3W Congo France to ko mekalelo ko sala moi et pensi interview na grand-père Bozi na papa ovema abeta musique bien to ko meka ko solana par rapport ya featuring ba beta na pere par rapport ya featuring ba sana Fali Poupa par rapport ya featuring ba to ko sala AWP à cette featuring ebele to ko solango. Bonjour papa. Bonjour grand-père. Ouais. Toujours bon chic bon chat. Toujours. Et vous changez toujours. Babi, mon ezokola te, ba chanson, la mélodie qui toko et lamba pesara toujours. Toujours. Les autres mon grand-père, tout mon yo sali descend na répétition ya petit na yo leki na yo Jidol. Et ça par invitation to ezali posant na préparation le moto featuring. Non, ce qui na zalia wana za petit oyo ngai na sepelaka na ye mingi depuis soki nazali awa ezali na cadre ya masolo musala il faut tobeta concert moko ensemble le 26. Production na yo moko to production ezali production ezali eloko moko babengisi biso po tosangana tobeta yango wana naye kotala petit en même temps natala ndenge bazo travailler otande ba travailler grand-père otako obimisi ba fille ebele so tali na génération bato bando obimisa ba fille bato abimisi ba fille bazo yemba ope ba yebana eza yo lelo yo montango omonaka ba fille obimisa na lire ba fille onde ba kendela omona yango ta perte te. Bon musala musique eza bongo ozala mutu moko fana éternellement te ozala mutu ofana na ye pour quelque temps soki akomi ondenge aza kolingela so akomi akokende na ye mpo ye mpe asala mouvement na ye ezali situation ya mboka esengi bongo donc cela veut dire mpo na ngai nakokima yango te oyo amoni ke tokoki kocontinue ba oyo amonaki ke akende na ye mpo amoni akoki akei sans rancune na esprit ya bien. Esprit ya bien tomoto mona pe a fiti moto sana defao. To ça na defao c'est bon. Defao c'est mon petit de tous les temps on a za petit nanga donc fallait que to ça le Congo parce que na sepelaka na ye ye pas sepelaka nanga donc voilà on to ça la qui fait tirer. Belé ba sepelaka na mongongo grand-père est-ce que moi petit morceau là au moins au boyema des fois et ça la peut battre bien battre ah ben le to yema des fois au petit ça est belé et vous allez moi pas si petit talaka ka ate lo mo au sepelaka ça battre ah ça le c'est belé le secteur les a plein donc ainsi besoin kaka extrait il y a eloko to sana def bochango et ça peut promo mais le lobat base la grand-père sur obimisa soit album to tondokeka système va fiti ça nazo bimisa chanson kalaté désir féminin donc kalaté dans le mois prochain on yo moko to ezala peka on a groupe oui on a groupe mais
awa déjà featuring au salana Ferregola et le moi ba problème est belé par rapport à l'île que nango par rapport à featuring na des fois bosaki clip mais na Ferregola bende moi mindondo ba tuna ki ngo pe kuna Côte d'Ivoire alors ba ki daki boyo kanaka déjà que bosiyemba na bino na manager no mais clip bosala te yo mozaka bon moni soki yeleki hein wana za leki soki leki a lobby bongo cela veut dire na ko contredire yete zomo na ko contredire te parce que wana za leki aleki na ngai na lingaka trop soki a lobby ndengwana il s'engager ka yemoko donc na ko contredire te tato sali clip te mais tellement yemba ki malamu en tout cas na sepeli ça fait un plus na carrière ya grand-père bon yango na moni mabe ya biso bato ya mangala ba congolais tokansaka so mutu asali kosali na featuring bala moko aya kopesa gaz ezaka bongo te featuring ezalaka ko changer ba idée esali kaka bien bato ebele basepeli bato ebele basepeli échanger nango via mutu te échanger via mutu te ata ya ye moko pe échanger te biso surtout toza donc esali kaka quand même que vie wana ayembi na petit na ye papa wana ayembi na mwana na ye dikwa yango na kande sala bien nakata tota bondo yemba moi tango yoka monga Ferregola tango Ferregola yoka ka yo bino mo santa ndeni non ça bien to yemba ki bien les ki yemba ki malamu vraiment en tout cas rien à dire oti na Côte d'Ivoire batuna ki yango bomona ke masolo eza biso ba congolais mais tili banda balandango ça qui clip te ya papa bozubu ani ya grand-père habité manager na yebaka déjà to sola ka bongo ya bi grand-père ça yebaka bongo bon quand na ebisio je peux na ko contredire te le roi lobby bongo ça va ya ka bongo mais le so l'équipe azongi sima le bossa clip boko ça na bino ah bon ma bien ça te soki lelo un jour essayer de refaire on peut toujours refaire donc ça là on a un problème te est-ce que père pas attend yo ka album ba leki bazo bimisa na yo ka banzembo ya batutu na yo ka ya batutu et puis na sepela kana banze ba petit banze so ba sali bien na yo kaka bango oh tout ça déjà na featuring oh ya makasi tozozela na the king fali poupa fali déjà to sala ki to yemba ki déjà tikali kaka to sala ka bilili sur le sali clip et puis to l'ensemble wa choix fali poupa beriti watana baza ba ko follow mide mais non na usala na batu nyonso tout oyo ba sepeli to sala na bango ngala za na problème te ba lukoto mtu non ezala question ko lukate ezala question ko lukate ezala question ya ko sepela c'est la mère opérée polémique ba muso ba grand-père logo la faire aboya ki anga zui fali poupa est-ce qu'il fallait on linga pe clip non mais non faire à lobby bien que aboya ki te manager non bataka ba manager ça que bon cela veut dire aboya ki te donc fali agoyi ko boya te fali ngana ito sto yembi et tu as tout ça la clip c'est tout et c'est voyate na mamba faire ndé ya ki clip e komi boye obenge bo ba contrat belé fali pe to yebi mutabalelo za aloba za mais et aussi malonga ko biso to tambola adia zo tambola mingi mais biso tout to tambola to boujara muke mais on crée polémique ya non ngai naza anti polémique mais créer moto ya clip e boye créer moto open anti polémique ba to atala sko grand-père ayembi na fali poupa ba yembi nini ba mo comprendre ko eyembe la faire ne yembe la fali poupa nabi eza makambo ya concurrence te eza makambo ya comparaison te eza kaka musala tozo kokola on sait jamais toyemba soki occasion ezali ya koyemba toyemba esala eloko te so quand c'est héritier que puis rester droit mon appelle comme monsieur héritier watana bien sûr na koyemba na héritier na koyemba na fabricage na koyemba na petit na ngai bina filet na koyemba na il est au niveau de la cima ba ça c'est belé na koyemba na batutu parce que ngai na kabola raté ngana za muto batu nyoso na grand-père au kabola raté le temps au mona musique na biso ndenge ezokende est-ce que musique na biso okeka na polémique to musique na biso et
eza nango ke polémique ebanda nango kala baleki mpe bakocontinue bango na lire to conseil ekoza. Bon, conseil nalinga soki kopesa conseil te parce que bapeti soko amati akomi na succès na ye bayoka na bango conseil te nasuetaka bango ka babonne chance oyo aza na mayele acomprendre oyo akocomprendre te ye moko oyo amoni ke ifa acontinue na babuzoba ake na buzoba oyo amoni ke ifo na changer a changer. Voilà. Quel album héritier watana? L'album balinga biso tout à l'heure l'album batu tout na yoka petit ba travailler bien. Petit ba travailler bien. Lelo mosko ndingo presque lelo est-ce que ndeba bato tsa lelo numéro 1 numéro 2 grand-père pas dans numéro 1 na Congo soit ta biso aussi to koli numéro 1 na biso. Voilà makambo ba ya bango ba makambo na bango ba numéro 1 ba numéro 2 na la zala makambo wana te ngai na ebika ke o asali musique na ebia ba commissaire o kuna sali pe malamba ba commissaire bien o ba numéro 1 ba numéro 2 wana za ba buzo. Merci grand-père to kabwana biso bazela rapport yemba na ko follow mide oyemba pe na ve nyosha Kofi déjà nyosho to yemba déjà kasiko bato bayo kasiko Josar nanga to bandi musala esika moko na même orchestre to yembi Petro nous avons pas problème te Kofi to yemba na déjà na 79 tant bandi à 79 to yemba qui déjà donc pourquoi pas na kimokolo to yemba na biso tout ce soleil quand même na Kofi pas de problème il y a ça penja tout oh la lobaki à lobaki donc ils ont un problème et la sana jiben peneza na wer ensemble bango nyoso tout pepele avec JB pepele avec Werason pepele ngana zaka na kole problème te batu nyonso tout ba osamisa na bango malamu nazo kokumisa bango nazo pesa bango pe ba courage ba bonne chance donc voilà. Message de repesa ya suka bato ebele balandio na 3W Congo France basé la album mo remandé za nzemba fali pour pato wana eza à part egoya message kaka ke grand-père et grand Maya Sasali donc calamité boza désir féminin là-bas fin mars ça vous avez déjà les bandes donc voilà puis la featuring on a dans nango boza ngo pe toujours quand na mars ça voilà. Merci grand-père, merci la chance au PC to meka rosola nayo. Moi ezaki grand-père to meki rosola nayo par rapport au kuti na biso en répétition il y a moko papa chéri ba hepona par rapport au bongisa ba concert bazana nango ya robeta. Merci na batutu balanda biso mame milinze mamotema tous pepele ya mbetolo à l'aide de BCBG Christian Touré Mukendi ba basé belé ba kolanda biso. Merci na nzamba rosala biso chance to kutana na bino beso nzamba pesi pema tokutana biso na bino na émission pour les arabes moni to sena biso interview ah ya polémique te to tunyeka par rapport ya ba citation musique ndezo kendelo moni ye mura lobby ba sali featuring na fali poupa après featuring na fali poupa ba osala clip wana grand-père mutalobi on les alinga ite bande ko tout o balinga ngai numéro na ngeza na komelanga na Facebook nyonso za posa na yamba ye komelanga na Facebook benganga to sala ngonde ngezala ka kikobosa na tengengo poli babingengo poli mwasi mwa kitoko balobi ko kabeza éducation ka mona mame milinzemba ala éducation kaba oyeba ngengo poli na éducation kaba yo kabeza na éducation mona mwasi mwa donc tanti mwa kitoko ngengo poli na kata France wana ko santi mwasi ten kitoko bote kitoko na ebite nzamba sala na lolenge na ngengo poni na pesi ombote na ebite kutani bino émission ya Christian Touré Mukendi wa za monter wa se plaisir rabino to kutani émission ko ya merci Congo France Misona bango na biso misona bango ekara molai France.com site ya solo masolo danger masolo kitoko Congo France.com